On a beaucoup fait Tozo Senga Bakanga John Numbi parce que Yazali suspect numéro 1 na affaire wana. Il faut Bakanga et rendre vraiment justice quoi. Pas mettre fin à Kitsu, il y a impunité. Par révélation au presse à Salaki et Ali Moussala moro bien, mais ekozala mieux que Moussoko la John Numbi o Azali lelo en liberté à Zana Lumbasi Bakanga et parce que Ali suspect numéro 1. Bongo ekozala malamu tete procès ngwe bandela pour batu bayeba kite soki fidèle bazama zate bango balobi mais sengeli kokinde pe kotala soki eza ya solo po batu musu bakoroso loba ndenge bakongole basalaka po kobeta ngunda asi yango eza important basala réouverture ya procès et que batémoin na lokola baza na volonté baya kosala badeposition ya batémoignage na bango et puis parce que na affaire wana liboso John Numbi alaki lokola renseignant na réouverture à procès et ozala mieux John Numbi aza na qualité ya accusé parce que renseignant na ezalaki penza bien te donc il ozala plus mieux comme fait o ezali na ba révélation ezo prouver à suffisance que John Numbi a participé à l'assassinat de Fidèle Bazana na Robert Chebea ba juge ceux qui va rejuger sur les devant un tribunal azala considéré comme un accusé et non renseignant.